Bokoto, bokoto, bokoto. Tout le monde partager. Tout le bela makambo joli kanambo kanabiso. Est-ce que na Congo tous a vraiment un chef de l'État capable de défendre les Congolais? Coucou, coucou, Bena Ibanga. Moi j'aime ça la paix bien au partager Bena, donc merci, merci mon frère, on est ensemble. Vous pouvez partager vidéo. Yemoro Barjo. Donc tous la bande de Goba Mekako Tato Mekako partager sur situation. Yamakambo sur le Kanambo Kanabiso. Est-ce que na Congo tous a vraiment un chef de l'État capable de défendre les Congolais ou béni garant de la nation? Question n'abusue à pourquoi de l'eau. Et puis nous avons bande comme sous bazolo il faut qu'on soutenir FARDC. Donc on peut parler sur soutien à FARDC. Si réellement il faut te soutenir, il y a te soutenir, il y a monté. Et tu peux parler ici aussi arrestation il y a Nekonabiso Boke Chua Yambo. Puis tu peux la libération au nom de tous les Congolais immédiatement et sans condition. Donc toujours c'est la bande de Koba Kota. Comme ça tu es bandé ni tu banda. Les solos na biso ya poko ya lelo. Toujours la bande de Koba Kota. Po itumbu isilite, itumba ya Kimbangu isilite, itumba ya Lumumba isilite, itumba ya Kimpavita isilite. Donc bana bilaka pe bilembo bisika bozali bokota to meka ko partager ba yenyo sope bazali ko se sentir ki baza na nzela ya Emery Patrice Lumumba bokota to partager ba epé ba bengami bazairwa bokota to partager. Donc tokoloba makambo mboka awa tokoloba nyonso tout eza sans tabou. Tokobenga nyama na kombo na. Donc voilà. Et tokosalaka 30 minutes. Tokolexa 30 minutes. Tokobanda kokutana na pokwa nyonso tout ya mardi na bangonga oyo. Pe samedi toujours na ba ngonga oyo. To meka toujours ko partager pour na école na biso. Na banda ekoloba est-ce que na Congo na biso tous a réellement na un chef de l'État to un garant de la nation capable de défendre ba peuple congolais? Question mark. Donc les questions ensemble de nabino toko meka ko partager na bande ko nyonso bazokota tango bozokota. Moi j'aime bozo partager pe vidéo ego sala penza malamu mingi. Donc d'emblée déjà to continue na sujet na biso ya soir ya na poko lilo tango na tolo baki est-ce que na Congo pena toza na chef de l'État capable de défendre le peuple congolais? Je ne pense pas que na mboka na biso Congo toza na chef de l'État digne ya ko défendre bana ya mboka to ko défendre mboka Congo. Na lobi bongo cela n'engage que moi par rapport ya ba propos oyo. Oui, coucou Bruno Doudou Mbwangi Bambo Tebele place aux alliés mon frère. Donc meka pe ko partager vidéo parce que tous allez ko meka ko partager sur makambo ya Congo toujours. Toujours le bela est-ce que na Congo na biso ya solo pena tous allez na chef de l'État capable de défendre le peuple congolais? Cela n'engage que moi, Papi Volcan, dans le big et non. Tous un chef de l'État capable de défendre le peuple congolais. Tous un marionnette. Mon quoi dans la moutou yambo canabiso. Parce que ceux qui tous qui réellement un chef de l'État dans 4 yambo canabiso. À propos tenu par Paul Kagame Yakolobake. Na est ya Congo nabiso. Ba massacre ça limité. Les alliés deuxième génocide. Et koyoka réponse oyo Félix Tshilombo Tshisekedi a répondu qui
cela prouve que ndeko aza na makasi ya kodefendre ba Congolais te sur le plan international. Même ba obazo le beau diplomatie mais on est à diplomatie tant Kagame tenir ba propos mo ya wanga ne kina est na biso ba massacre salimité génocide de salimité ceux qui tozalaki na chef de l'État digne du défunt maréchal Mobutu. Je pense que tout le monde est une réponse ya Elombe CC et Kagame ngaga za la star te ngaka lo ba bêtise nyo surtout à loba kiteme en face na le gros na poltron marionnette mutu aza capable ya ko défendre ba peuple congolais. Voilà pourquoi il est l'automi tuni mutuna ya koyeba si réellement na Congo na biso toza na chef de l'État digne ya ko défendre ba peuple congolais. Ngai papi volcan na bike non toza na chef de l'État te oyo akoki ko défendre ba congolais. Et non seulement ça na ngi sous bandeko bazo parler sur makambi ya keno il faut te soutenir ba FARDC. Mais na éviter ceux qui congolais oyo le bilan wata bokechwa ya mbona éviter ceux qui congolais za peuple ya ndenge nini bongo na e basala yango na matière nini alors que toza na ba matière première surtout ya mbona kati ya Congo. Je pense que congolais pe il fallait que za la digne ya oui mbote ingeta ndiko na ngai FD na image donc na éviter ceux qui congolais basala na matière nini cerveau ya congolais na éviter ceux qui bacha yango nini alors que toza na ba minéraux surtout alors que cerveau ya peuple congolais et kokaki kozala pena qui est cerveau moko riche na raisonnement na makamnyo surtout parce que tout ce qu'on a comme richesse je pense que à un moment bah mitu ya ba congolais fallait payer ça la malamu parce que koloba que non to soutenir FARDC nazo mona bat balati ba t-shirt bati je suis FARDC to soutenir FARDC mais ba soutenaka armée nationale. J'ai dit bien ba soutenaka armée nationale. Mais FARDC ni no bino bozolo bato kende ko soutenir. Lorsque vous avez une armée qui a été brassée, bazui, ba rebelle, Hutu, non, ba rebelle, ba militaire, Ougandais, Burundais, Rwandais, ba tche bango na kati armée na biso. Diama ba benyango brassage. Donc, ba militaire ya kundabatoire ilelo, baza na kati armée congolaise. Ba militaire OEP, Jean-Pierre Bemba Zwara na Uganda, et pas ya Museveni, na ba Ougandais, baza na kati armée congolaise. Ba militaire rwandais na Ougandais, oyo ba eki ko bunda na mabele na biso. Na Kisangani, baza na kati ya armée. Et nous avons une armée brassée. Et bandeko bazokanga to soutenir FARDC, mais bon soutenir FARDC ni armée na biso ezana nous infiltrer. Toza na armée nationale te. Bozui kaka bato bazala ko tcha mobulu na est wana, côté ya Goma, bozongisi bango état de siège. Mais na habité li sou monine o Mobutu asalaki pena pour lelo to kende ko mériter mutu lokola Chilombo na mutu ya mboka na biso. Li sou monine o biso ba Congolais to salaki nzambe poto mériter mutu lokola Chilombo na mutu ya mboka na biso. Lisu munini pena auto sala kiza motuna na domi tuna pena tuna ba Congolais. Tokoki ko soutenir FARDC. Parce que FARDC est une armée nationale. Non seulement ça se bonimbo soutenir ceux qui FARDC en ozo bato soutenir FARDC. Mais baké ko jola bino ba soldat na Kenya. Ba memeli bino bango na Congo. Bazo futa soldat kenyien moko $2000. Soldat congolais bazo futa $15 ou $20, admettons $25 ou $30, pas plus. Mais ba paya obino boke ko bozo futa bango ba $2000, mais congolais bozo futa $30. Et loko ni nezangi baba ki sa salaire yeba militaire na biso ba pesa bango be équipement o esengeli po ete bakoka kobunda. Et loko ni pe zangi na ba soi-disant ba député o bazali na kati ya Assemblée nationale ya Congo poto senga guerre contre Rwanda. Po kimia ekota na est na biso, il faut to senga guerre na Rwanda. Et pe ki samite ko senga guerre na pays voisin.
De Chilombo partout sur les Kabatunyo, surtout Kabaza, mon frère. Aïe, en France, nous sommes en train de parler avec mon frère Macron. On a habité ceux qui font une bota magine, tata moko, maman moko, on a habité, yé Batunyo sur Baza, ma frère. Paul Kagame, mon frère. Donc Batunyo sur Yakuta Nanabon, ba frère naïe. L'issue mounino ba Congolais, ba sali poto mérité zo balogwa Chilombo, franchement. Na est na biso kuna volcan et volcan de Nirangongo tomboki batu bakufi belé a décrété ta journée ya vide ba massacre ba mort na biso na ezo lobela elo ko mokoti mais ceux qui ba président ba bikolo misusu bakufi bozo kitsa amber ya drapeau na biso bokitisi yango o day national pour na président ya Tanzanie, day national pour na président ya Tchad, mais ba Congolais bango moko bazali ko kufa na mabele na bango na est wana ba Congolais bazo kufa belé. Quand est-ce que Chilombo rosa la ville rosa la day national pour na ba Congolais oyo bazo kufa? Quand est-ce que Chilombo rosa la day national pour na ba Congolais oyo bazali ko kufa? Donc, si tu vends des net aux baté, quelque part, c'est comme si tu as cautionné ma bêtise, y a Chilombo. Donc, pour na koloba qui toujours cautionné ma bêtise n'a été to koloba. Ato luki o kangisa biso nengo komi ko sala ono ba kanga bokechu, mais na bina ba misu super ba taliban. Franchement, boa ma elite. Tant bozo les kana ba toile bozo cha bokechu ba kanye, ba gozo ngishe kishasa, ba gosala boye. Boza ba bolole moko pe boza lo kuta moko na mona te banda mokile banda. Boye ba ke bokechu akobima. Bokechu ba kozong sa Kinshasa te. Bokechu akozong à Bruxelles. Bokechu c'est un résident européen. Et Bokechu ayambo azana statut ya ba réfugié. So ba gen ozong c'est na Kinshasa po asalini na bomi ayibaki azwaki eloko ya mutu to azwaki mwasi ya Chilombo to azwaki mwasi ya nani Bokechu bakangi pona Congo kozala na ye na boloko ti lelo main noire moko eza na sima wana eza main noire ya Chilombo main noire ya Kagame me kokanga Bokechu epesi lisusu bakongole force bako bakobundela mboka na bango. C'est la preuve que na bato babaneko bo kombe silibo kende Kinshasa kombe silibo kende Kinshasa mais bino moko bokeina nete biso tozo bunda ndeni bakom koluka bakangisa kangisa biso moko et puis boko kangisa Bokechu bokalisi so bokangisi Bokechu ndeta ngoko bima lobi katiki komba mais non bopese lisusu force et diaspora nyonso tout bazana sima Bokechu wa yambo biso nyonso tout tozo ko soutenir ye pe tozo senga libération immédiate sans condition. Il y a Nekonabiso Bokechu au nom de tous les peuples congolais. Kokangisa Bokechu le bite ke kombe si li Bokechu ko bima pe bo pese li susu makasi. Et na kosenga na famille ya Bokechu na mama Didi Asoba mabolongo inda toujours pona kosambela pona Nekonabiso Bokechu akobima place azali maman sambela pona e peso ya bengi bo motivake morale ezala toujours bien. Donc, bandeko oyo bataliban bazokanisake Bokechu wayambo mbote ndeko citation cita coucou place ozali tozo lobela kaka makambo ya Congo soki pe gocha moi j'aime partager vidéo na biso e sala malamu. Donc Bokechu wayamba kobima bataliban bozala calme bo baksa mai na ba ver na bino pourtant tozo lobake mboka eza malamu te makambo surtout eza ya malamu te na kati ya mboka na biso. Bozo kansake tozo kosa tozo loba makambo moko eza na nzela te bino baye bozo loba Congo se bongi mais bozo ngana Congo boke ngolo na matembele po Congo se bongi. Coucou Isaac Kalonji mon frère mon ami d'enfance bambote belé place aux Ali maître. Donc bino baye bozo loba Congo se bongi mais bozo ngana Congo boke ngolo na bilanga matembele. Bovandi beaucoup misaka mutu moko boye béton nzoka ne mutu ngata béton tazane bidon azo sala eloko moko te pona peuple banda ya na pouvoir ezaka location na location promesse na promesse banda pesa ba promesse si le loi réaliser ta promesse moko te et banda kina no FCC bazo changa bakal naza na majorité de l'Assemblée nationale naza na boete et naza na boete lelo comme la biso état de siège yango ndum te so mais basala état de siège
na armée nationale. Et puis état de siège on copié vieille recette moko maréchal Mobutu ça salaka yango na ebité soki yo Tshilombo na armée nini na ebité soki militaire nini oyo za ko maîtriser lokuta na lokuta de lokuta moko banda lokuta ti lelo tozo mona place ozo mema biso te tozo mona place ozo mema Congo te tozo mona ici de secours te même au bout du tunnel tozo mona ta mo mwinda mo ya mukete. Yamana vane lobby kutuna lota qui fait tiseke dans lobby nanga yazolo mais volcan mais qu'est-ce que vous attendez pour chasser c'est Tshilombo parce que il n'est plus mon fils je l'ai déjà régné tout ce qu'il faut aujourd'hui parce que je ne suis plus là. Lui et sa maman, ils ont vendu le Congo par les Rwandais. Je vous avais demandé de ligoter les petits Rwandais pour les renvoyer chez eux à Kigali, mais qu'est-ce que vous attendez pour renvoyer Tshilombo vous devez faire une opposition à radicale. Togo ça l'opposition radicale, à radicale on a tout continuer. Togo tikate. Opposition à radicale on a Togo tikate, Togo CDT. Congo et Damboka na biso. Togo tika yango te. Togo bunda jusqu'à ce que Togo bengana Tshilombo imposteur. Mais c'est 15 pour les autres confirmés qu'aujourd'hui qu'ils ont gagné une belle élection. Bando ya ba location na ba location. Ba président bikolo mususu ba kufa au décrété deuil national. On dirait baza ba congolais. Ba congolais baza kufa na est kuna deuil national les alaka na ngote. Donc on a yo normal et lisumu o biso ba congolais to sali to éviter lisumu to sali eza ya Kojoyo na mutu ya Congo et non seulement ça. Ah, nzambe na ngai. Tshilombo mo su sabatu pena mutu. Na batu musu ba ko finga te ba ko ba makamoko wa batu ba ko kama pena bandelo ba ke non to yebela ki bango boete. Boye bozo yi bakaka yo na famille na yo les peuples d'abord tozo mona peuple azo juilté peuple aza na courant te peuple aza na maïté peuple aza na eloko moko te na libata ya zowe o ayaki lobi na Congo na biso na babuti ya mai ya mbula botala makambo asali na Kalemi atongi ba balabala atongi ba nini atongi nyonso to malgré to lingi ete mais botala quand même makambo asali par rapport ya yo Tshilombo osaka na ba jaloliste na yo baroya babandi ko kumiso na bandeko na ngam suspect bino ba iboza na diaspora ovandi pena ona pasteur soki nani pasteur Gilia Lobby pasteur est-ce que na Congo tozana ba pasteur tozana ba passe-temps to benga bango ba passe-temps ngana vandi oyo ka soin Lobby biso ba tout informa bazo bawana ngapona na senga bandeko na ngani surtout ya ba diaspora bon c'est désabonner na ba chaîne ya batwana batloko la ba giliona ba batu ya Rolanda te faut que c'est désabonner parce que balobela rabino kaka ba bêtise ba ela rabino kaka jalelo école ya Makanda Kabo bese kufa Mobutu akenda na école ya Makanda Kabo bina Maroc banda o Kabila kimi akei na Dubai akozonga lisusu te exil Kabila yiwana zongi Babotoli Kabila ba militaire na Kingakati bacheli quel soki 30 policiers ba militaire wana nyoso tout batindi ba wana Katanga pona Katanga kuna mobule zali ba militaire wana bakende Katanga ko protéger Kabila kozonga su na Kingakati te Kabila ye wana zongi na Kingakati na ba militaire na nyoso peuple congolais telema peuple congolais kolel sami souté Tshilombo azali susu Tshilombo o toyebaka te Tshilombo akomi ndoki ya Congo traître ya munene ya Congo vous vous imaginez ngana komi kolala na zolota papa Tshisekedi azobana mais volcan mais qu'est-ce que vous attendez pour chasser Tshilombo et tous ces Rwandais qui sont au Congo je vous avais dit de faire une opposition à radicale toko sala à radical on a to continuer ko sala yango de nazo lota vie tche nazo sanga photo bengana Tshilombo azasu mwana été a renier
Ye na bomo imakambo joleka na Congo kokoya koleka te. Et comme il peut repousser ce tour le barak et Chilo moyom to boma papé chen. Yona mama Mars boboma papé chen. Pona ba aventure na bino oyo bozo sala oyo. Mama Mars aloba na Jacques Chabani. Pouvoir oyo eza ya mwana na ngai. To sali kop na biso na ndenge na biso na Kabila eza pouvoir ya IDPS bol ka pe pouvoir na ndenge na bino. Donc tant que toloba ke ba pesa e bor ya ba simbisa e bor ya ko simbisa zo chauffer kiti batu ba mona on dirait tozo sala ba aventure on dirait tozo kosa on dirait toza contre mutu moko bo ba ene to kozala ba ene na Chilo mo par rapport ya quoi Kongweza ya tata na eto Kongweza ya mama na e soki Kongweza ya tata na e bo loba ke oui toza ba ene mais tant que Kongweza ya tata na ete ya mama na ete ya koko na ete Kongweza ya biso nyonso tu bo benga batu ba ene par rapport à quoi pour toujours la vérité à ma belle ou yazo ça na Congo. Trop c'est trop. Dans une ndenge batu musu ba yamba ya solo nzambe na ngai na senyo biloko mibale kopi melanga ya ngote. Yawe soki yo salite. Ah, eza pasi. Eloko ya liboso nzambe nga na senyo bomela biso Chilombo. Joa molimo na ye parce que ye na mama na ye baboma papa Tshisekedi po basala ba aventure basala na Kanambe papa Tshisekedi place oza na Belgique l'amour ayaka kozwa mwana o ba congolais bazokufa tous les jours na nzala na maladie na nini na este kuna volcan moko uti ko sala makuna don batu bakufi bandako batu eziki biloko nyonso te eziki ba voiture eziki ba mituka donc situation moko eza catastrophique kuna na est na biso na Goma bandeko belé bakufi même pas ko décréter journée nationale ya so ya ville mais soki batu musu bakufi journée day national président ya Tanzania kufi day national président ya Tchad kufi day national ya ba congolais bazo kufa na baza banyama baza na droit day national te na pays wana toza na droit ya kitsa drapeau te pona bandeko bazo kufa na ese wana toloba te soki tolobi oh vous êtes des aînés nous sommes des aînés par rapport à quoi et par rapport à qui? Chilombo ebage génération na yo libota na mo megoza la moditi na 4e ti na 5e génération kombo ya Tshisekedi tozela ki na façon ote kombo ya Tshisekedi falaki to mona état de droit na kati ya Congo même se tozo mona étang de poisson liziba ya mbisi to état de droit oza ocha batu badwa mais eba ke suka no pe kosala omani kopo yo salina na Kabila ndenge mama Mars alobaki na Jacques Chabani ke pouvoir eza kopo yanga na mwana ngai eza pouvoir ya IDPS te boluka pe pouvoir na ndenge na bino tongo butu ateleki molai mais tongo esuka kate etana tokovanda lisusu nyete tokoloba pour Congo eza ya biso nyonso tu soki ezalaki na maternité moko bo babotaki yo na yo Chilombo na Congo babike maternité kwa ya botami kuna Congo ekomi ya koko na ye Congo eza tata na bango bino boloba lisusu te po Congo eza affaire moko familiale ya famille Tshisekedi bino boloba lisusu te mais yeba ke Congo eza ya biso nyonso tu tokoloba nyonso ezaka ba vieux Kankonde Gilbert Kankonde moni place omemi biso vraiment Gilbert Kankonde omoni place omemi biso oko kozwela biso mutu moko kutu ayebanaki ata na nzela ya masolo na biso te ah papa na Paul Kabaidi bambote bele place ozali papa en passant pena donc oza grand visionnaire Kankonde lelo moni place omemi biso yo moko lelo suki wapi soko yibaki te yeba kozonga na HLM na Belgique
ozonga na ba HLM na Belgique na yo na Chilombo banda boya poto botikala ta kosala te bwana fiche de paye te ta la place bozo mema mboka de bokoti biso na bateau moko boye eza na boussole te toyebi place bateau ekende kotelema te toyebi elo donc toyebi te donc ah nzambe na Mobutu lisumu nini osalaki po tomérite makambo ya boye vraiment lisumu nini o Mobutu asalaki to Lumumba asalaki Kimbangu asalaki Kimpavita asalaki po tomérite ba makambo ya boye Gilbert Kankonde ta la place au memi biso na répéter on va les belé na répéter on va les belé Gilbert Kankonde au moins place au memi biso donc tu le mavanda na place moko boye bine kutu ata mutuna makolo ya lisolo te okenda ko memela biso zoba moko bo poataka mwana Tshisekedi obi boya otosala soki nini mais ba biso mabisuso tokota banyongo to defa bambongo po bo déplacer po bosani eloko nini na kasi tozwi eloko nini changement ni bo memeli biso na Congo changement ni bino boye na Congo changement état de siège bozo sala mona armée oza brassé ba Rwandais ba na kati ba Burundais ba na kati ba Ougandais ba na kati solution ni bozo na est on a tant que batona ba na kati armée nationale tant que toza na armée nationale peu importe bo ça les anon et logo monter ça sans effet et rozala ni les sans effet to soutenir ba FARDC. En tout cas, les Congolais vont soutenir FARDC. N'évitez ceux qui ont la matière, ni nos salaires, ni nos cerveau. Namoni pe viol à mokia, yope moussous. Attaque ou tu causes la flatter en haut. Aujourd'hui, j'appelle le moroté, poste, c'est moroté, bazo pe suezate. Hein? Bazo pe so pata poste, c'est moroté, mais matin, midi, soir, jalelo na jalelo. Otomoka ki attend bakangi wili bakonga moyibi. Ngai bandeko na ngai mbakufi na leli leader bona boy mais biso tozo bundela bandeko tozo bundela bikolo te tozo bundela Congo Mobutu atikaki biso na tribalisme te biso to botami na tangu ya Zaïre Mobutu alexaki biso tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko Mobutu alexaki biso te ke waza mungala oaza mukongo oaza lokele oazali muswahili oazali muyaka oazali muluba oazali mupende oazali muchoko oazali we no toyebi makamwana te Mobutu atikela biso makamwana te en tout cas na robanda kosala ba direct na robanda koloba ko dénoncer ko bimisa nyonso tonga na yebi na robanda koloba. Parce que quand on va l'empêchement de misala moi déplacer ça c'est comme si nous cautionné ba bêtise ya Chilombo c'est comme si naza de tout cœur na ba buzo ba lenye so dozo sala mais non to lisu munino papa Tshisekedi da sala ipo abota Chilombo moi si na yo rwandaise agrezo la biso ba orphelin so ina ba orpheline na Rwanda 400 et quelques enfants ba eka na mboka na biso bazotanga na mbongo ya Congo lobi ba robanda susu ko boma biso ba kokota na armée est-ce que Denis Nyakero avant que nous reçoit 400 sogi orpheline na Rwanda kuna na Congo na ba orphelin bazate na est na biso ba tata na ba mama nyoso ba kufi batiki ba orphelin na ba orpheline te toka na kata ville ya Kinshasa wana bana nyoso tu bozo bengo ba enfant de la rue o ba shege bazanga pe batata bazanga pe ba mama pourquoi bokozo bana te bo encadrer bango botangisa bango po Congo ya lobi pe bana na ba ko diriger yango de fois bokende ko la biso bana ba Rwandais bo memela bango na mboka na biso bozotangisa bango na mbongo ya Congo bazolia na mbongo ya Congo lobi ba konza lisusu bana na biso lobi ba konza lisusu bana na biso pona Congo ba orphelin na ba orpheline bazate yo Nyakero faut que nous jouions la biso bana ba Rwandais po baya na kati mboka na biso
Donc toloba te. Togoloba. Soki na Congo tozaki na ba orpheline na ba orphelin te. Ah togoloba Denis Nakero osali malamu bravo. Okeko zwa na ba Rwandais bazo boma biso. Ba Rwandais ba infiltra biso. Il faut tozwa lisusu bana na bango totangisa bango na mbongo ya Congo, balia na mbongo ya Congo, bakola na Congo, po lobi lisusu babanda koboma biso, baboma bana na biso, baboma bana ya bana na biso. Toko accepter le Rwanda. Bana wana tokozong saka bango na Rwanda. Nazo mona peti na buvani seli bana na Congo te. Peuple congolais il est un faux élément. Lokolo za na mutu ako protéger te. Oza na mutu ako sécuriser te. Telema zwa nyonso kozwa o se défendre. Muza lobaki tozwa machette, flèche, nyonso toza en possession na biso po te toko se défendre toza la esclave yaba tuti te. Toko koza la esclave ba tuti te. Ouais, JDT Mamoumoulou baba mbote belé place aux ali ma sœur. Ba mbote pe na Guissa là. Moi j'aime qu'on partage pe moi image moi vidéo ça là bien. Donc na Congo toda na ba orphelin na ba orpheline te. Oh l'état congolais akokai kozwa charge. Oh l'état congolais akokai kotangisa. Oh l'état congolais akokai kosala pe de sorte que bana wana lobi bazala batu bakamba pe Congo wana oya bakoko na bango. Lisumu nini oyo Mobutu asali. To lisumu nini oyo Papa Tshisekedi asali po abota Chilombo. Lisumu nini oyo Lumumba, Kimbangu, Kimpavita, basala ki poto mérité musenzi ya bona mutu ya mboka na biso. Passez-moi les termes. Parce qu'azo mérité to benga soki Baptiste ni to boni ko benga wana. Merci JDT Mamoumoulou ba panza pena vidéo ngo donc to panzango. Tozo belaka makambo ya Congo. Ata bokangisi bokechu bokangisi ke soko kangisi bokechu nde komba esili e opesi biso kutu susu force totelema. Opesi biso force totelema to continuer le susu tumba. Ba bazala komba esili bozonga na Kinshasa komba esili mais awa bozozeli bozonga na Kinshasa bokelo na matembele. Kinshasa c'est bongi bozonga bokende kolo na matembele bovandi abozela nini. IDPS sango bobundaki bobundi na kati ya IDPS si lelo ata moko pe bapesi poste azate bozo telenganaka mingi baza na sanzete na bao bazali na poto batelenganaka bazwa pe misala te eloko moko pe bozwa ezate waya na robenga so na silisi Mamoumoulou eloko pe bozwa ezate bozo kumisaka mutu o Fati bidon Fati bidon. Et là, on a ça pour la Congolais. Je vais béton par rapport à quoi? Kagame dans le bas na SNABISO, bah massacre ça limité, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de deuxième génocide. Je ne vais pas polémiquer avec mon homologue rwandais. J'ai beaucoup de canaux pour lui n'importe quoi. Tant Kagame le bas, yo batunyo surtout Kagame. Mon frère Kagame, mon frère Macron, mon frère, tu habites ce yo mon frère bango, ya mamani na tatani bobota mana bango, batunyo surtout ba koma ba frère na yo. Kagame lo ba bêtise, ozoko kata ko répondre Kagame te. Donc rapport mampingo na wesale makeza imakamya lokuta. Tant que banako bunano to tambolano na nzela awa 8 millions de morts, 6 millions de morts, 12 millions de morts. Ozoganga ba vidéo ezali makambo ya lokuta. Okomi place au yokomi. Ah, c'est bon, la vie est belle. Encore au salate na vie. Au cotisant y pète en Europe awa. Spécialiste à kula. Yo moko beta bakula na sommet en mboka na ndenge osakanate. Combien de voyages au Sali Liban? Premier voyage au Zong Sagimbon, deuxième voyage au Zong Sambon. Bando Bima au Zong Sissou, combien de caisse à l'État? Au Zong Simbon, combien de caisse à l'État pour Ozawa Congolais de Bazoba,
non premier voyage omoni avoyageaki azongisi mbongo na kese ya leta mais siko okendaka bando okendaka ozongaka ozongisa lisusu combien kozwa biso bazoba te soki tovandaki tozoloba te eza pe teke toloba te mpo tobanga yo oza pe nzambe ya Kongo te oza pe mutu te na kati ya Kongo chance eloko pamba chance eloko pamba makambo nyonso nga na akondane ka Kankonde Gilbert Kankonde omoni place omemi biso ve nanga prof Kando azalaki na raison prof Kando azalaki na raison que je sali en passant ve nanga place oza na Belgique bambote ebele mosenzi ya Kankonde otala place amemi biso papa Kabaïdi azalaki na région obengana tala place omemi biso okazwela biso abruti moko bamutu moko atanga na ye mpe kutu ata te banda ya na poto koteka pizza kobeta bakula kosala nyonso tu ya mabe azongi entourage ne miyibi na miyibi yebisaka na entourage na exemple ni ya mutu ya malonga oyo kopesa biso nani Masamba Shekuler nani iso yebisa biso Gimisho wanjo bomemie tala ne bosukisi bobeti AVC Gimisho wanjo bobeti AVC directeur ya marché azano ayebeta okoma kombo na ete donc toloba te ouais coucou Bibiche Kalonji bambote bele place ozali so pour partager vidéo ozala pe bien moi j'aime osala bien toloba te ba congolais ba kufa na ese deuil national ezalaka te. Il y a président à Tanzanie, 4 jours, deuil national. Président à Tchad Akoufi, oui, normal, deuil national. Mbwa msusu wa kufa soki ata na Togo, oui, deuil national po mbwa bakufi na Togo. Bama bata ba okufa na Guinée, deuil national po babomi bama bata na Guinée. Mais na Congo na Est na biso bato bazo kufa. Ata jour moroté au deuil national et ça te et puis tant on a ba ke eza pena li sumu li babe ya kozwa chilombo na mutu ya mboka na biso oye na conférence bazo parler si makamia nini ba chauffement climatique tikata mutu mususu akende koloba po yebi no koloba te oyebi pe makambo bazo loba te posa ya koloba kaka ba mono zoloba oh je vous amener un investisseur congolais spécialiste ya changer ba bois en charbon mais batu bazo boya bakata banzete pour le chauffement climatique yo siko memio non il est spécialiste en changement de bois en charbon de bakata banzete faut ba komisa ngo makala maintenant conférence on a bazo le bela makamia changement climatique bako kata banzete de mais yo memeli bango mutu akata ka banzete a transformer na makala est-ce que mutu ne peneza bien oh le bina ngata José Makila bi mais kordo mutu na fana ki na poto atanga kite bongo ne na nyei na kati n'a pas si José Makila raison ovana ki wasala ta ba formation sali formation te nga nyonso na lobaka Gilbert Kankonde omoni place omemi biso soki po yibaki te okozonga na bandako HLM na Belgique awa mais soki pe boyibaki boyebake jour changement okota na Congo vous allez payer bokofuta ata bozate bana na bino bakofuta po makile ya bakongolais oyo ezotanga na ese wana eza makile ya bambwa te eza makile ya mabata te bato wana bazalaki mpe na droit ya kovivre na mabele ya bakoko na bango lisumu nino basali mpo bamerite vite na kati ya Congo lisumu nini bandeko na biso ya ese basali mpo bamerite vite na mabele ya bakoko na bango ozo kumbela biso bikumba kumba oh banyamulenge ba frère na biso depuis ka banyamulenge bakomaka ba congolais
Ataku tu kobanga ngo, ataku tu poste à pouvoir ngo, po ba benga yo kaka président, oyebi ko to mériter no za la présidente. Mais lokola ba simbi su eloko ya ko simbisa. Lokola Kagame za chef na yo, to yebi te soki pe akoma ko bimana lokola na franc-maçonnerie, mibali ba bimana mibali, to yebi te Kagame so akoma mobali na yo, yango no to banga ko loba na ye, nyoso tu Kagame za loba normal. Normal. Toujours président Mokoya, il est très non à mon atteinte. Oh, le bien à Boketu. Boketu a raison. Hein? Au Kosina, on attend à la Belgique, tu vérifies, université au Tanga, comme on écoute les alas tâter. Mais tu as mis la place au banote à la pizza. L'issue mounini au Congo, ça, il peut te mériter, Moussenzi à boye, bololé à boye, na moutu ya mboka na biso. Ataku tumbwa alingaka ganga Kagame yoka kimbwa gangi. Non, je ne vais pas rentrer en polémique avec mon homologue. J'ai plusieurs canaux pour lui répondre n'importe quoi. Yo zana ba canaux yo répondre Kagame yo. Canoni no yo répondre non Kagame yo Chilombo. On répondre Kagame na canoni. Soki ba wei ba yo kaka. Pape Chen, Tshisekedi wa Mulumba, yako zwa mwana yo. Yako zwa mwana yo. Biso to bundaki peto po to mona makamone so to mwana Kongo. Lelo ba vie bandeko ebele na komba ba vie beba ba kaje jisere kufa nyoso na pona komba ke Kongo changer o comme eloko ni na malonga oyo sali o sali ni pona diaspora si lelo passeport eza passe pona diaspora na Kongo na no bandeko na biso bazo kuna bazo souffrir. Après, bon, oh, Fati béton, bidon, sable mouvant. Fati, sable mouvant. Ce rosan ba fana kuito bazo kumiso, on le ba biso vérité que ozo sala no lo morote pour na Congo. Bando kocho no zo yiba kaka. O bandaki na ba voyage, premier voyage na rozong sa oyo zong simbongo. Mais bando bandako ke no zong sa sous combien? Banda yo bandi ko voyager, aujourd'hui sous combien la caisse à l'état? Obimia na donc negoluka ba investisseur. Combien d'investisseurs yo mis déjà na Congo? C'était une façon de mbongo à l'état. Ouais, coucou Bigis. Coucou Bigis. Ozano moyibi libab lisumu ya Congo zakaka. Na mutu ya mboka na biso doana président mwa une spécialiste ya frappeur ya osarate na baku na poto beta frappe na nenga nyama. Akoma ku du spécialiste na frappe. Mais yé moko swa komi na Congo amoni penaki Teresa vierge. Abengi ba massa nenye soto a frappeur boya to frapper. Frappe na frappe. Ba mbongo ozo ba monta moko faramine bunga na katsa Congo 2 millions, 3 millions. 5 milliards, 200 millions, 150 millions. Est-ce que bon on a nion sur toi nego ego pesa ta congolais mais ina courante. Ego ko tonga banzela na Congo te, oko kyo tonga ba pito ba obo pito na Congo te. Yona na caméra, première frappe bobeta sur des moutons. Caméra va gagner, caméra dans la bolorote. Jamal en Afrique du Sud. Si le mot maudit. Ok, de musique. Demani, motema ne de vimba wana. Tant aucune opération, motema, orokufa. Tant on va l'opération. Car on est on s'est concité. Bulletin de santé, notre tour, on est de près.
jour ka okota na chambre ya salle d'op opération ya motema yeba ke nzambe na tata na kena sama be na monete chilo mokufa na makila ba congolais nyoso to etangi na kati ya Congo okokufa parce que oza spécial te ko leka ba congolais nyoso to bakufa na est na biso so yo kanisi ke biso ba msuso to yaki kotika ona Congo to Congo na tagi ya tata na yo ya mama na yo ya koko na yo biso totalaka bino bosalaka mabe bandeko na biso bakufaka bazanga mai bazanga courant bazanga nyonso tout donc bino pona bino donc toyaki kotika bino na Congo famille Tshisekedi toyaki kotika bango na Congo toyaki kotika bino na Congo mais faut tongo na mutu ke toyaki kotika bino na Congo te Congo eza état privé na bino te Congo eza ba congolais nyonso tout toza na droit ya kojuire na richesse mboka na nyoso tozali kobimisa toza na droit ya nyoso toza na kati ya Congo Congo eza famille Tshisekedi te Congo eza famille Tshisekedi te Congo eza ba congolais nyoso tout il faut ba jouir na nkita ozo na kati ya Congo so ibo vanda ibo kanisi ke toye kotika bino bosombi ba mapango ebele na limete wana ndeko na msusu Christian aoke na kingabo kuna place ato ngansi ba bato na ni ya baramoto kuna akobwaka ba liasi ya ba dollar pouvoir elengi pouvoir elengi tango zalaki kokende ba restaurant awa na ba roi Salomo banani so bokoti na restaurant so ekaka bosilisi kolia ozalaki mutu liboso memi farde na ba papier no kimi otikala ko futa facture mote chilombo ba restaurant surtout bokenda na bato otikala futa ta restaurant mote yo lia kaka ko meli tango sili ali okangi bisaka no pia mutu liboso ba na restaurant za yo babiso to bimisa ba mbongo ya ba voyage ba ticket to sombela bino ba ticket bokende mboka boye bokende boye mais bokenda lelo biso to juini to ba congolais ba juini Gilbert Kankonde nyoso eza yo mais lo ba pe oyiba ozala nango mais soko oyiba kite ozongela biso na HLM na Belgique donc ba mbote belé na bandeko nyoso tout mbote na Mireille Kawanda meka ko tia moi j'aime ça la bien to partager donc to bana kokuta nawa na bapoko aboye na banosala ba direct parce que à un moment ko vanda nie c'est comme si nazo cautionner ba bêtise ya Chilombo c'est comme si naza d'accord na ba bêtise za iko sala alors que Congo eza biso nyo surtout mbote na Claude Massamba place ozali mbote ndeko meka ko tia moi j'aime ko partager donc to banda kokuta na à chaque soir ko lobela makambi ya Congo et na bandeko nyonso to bazali ko mitungisa pona bokechwa yambo bozala na kondima pe na elikete ndeko na biso bokechwa yambo akozonga Kinshasa te bokechwa yambo akobima bokechwa yambo azali mobundeli ya Congo bokechwa yambo azali gendarme du peuple bokechwa yambo azali peuple mokonzi po peuple mutu azalaka mokonzi bokechwa yambo azali chouchou ya diaspora bokechwa yambo toza na de tout cœur place yazali malgré ça na pasi mais toza na de tout cœur toza na famille na de tout cœur mama Didi Asoba mabolongo inda pona ndeko na biso bokechu soki bobengi moral toujours faut bon motiver moral est très bien ndeko na biso bokechu arobima arozonga na Kinshasa tene ba taliban bazoganga bazosala ba stati bazobelela bako refoule po afingaka po azongisa mais Chilombo pa fingaka Kabila ti ba video ezali tangu ya baneko finga ezaki ne malamu tangu ye Chilombo baneko finga Kabila ezaki malamu tangu biso nyonso to baneko finga Kabila mwasi na ebana na famille na ezaki malamu mais tangu ba omo finga Chilombo non wana eza su malamu ti bande des idiots bafana kuiti Kinshasa bongi bozonga bovanda bozelani na ba responsable ya IDPS et le président ya IDPS aza na France basi asazu musala combien de responsables ya IDPS ya France bazu musala ta moko bobi miselanga ta moko obino boyebi o azu musala
Ba souffrir na komema ba dossier matin midi soir okene gauche droite koganga IDPS Tshilombo comme na pouvoir botika lata kozwa eloko mote bato sa nzete limité bazaka na sa nzete changement na vie na bango ezate na ba msuso Pasteur Gilia lobi nanga na dalaka na poto biso ba etubutu informer bato ki biso ba etu bandaki combattre genre ko informer bango baza sous informé na kompe na fandio Pasteur Gilia lobi nga pena na gefa na makamu Gilia lobi Pasteur Gili de azo l'excella bino l'air azo l'excella bino l'air ba fils mukoko bangwana ba beta maki bazwa ki bani azo eloko nini azo eloko nini na IDPS bozi mwana Valentin Mubake bobomi ataku motema mabe Tshilombo ataku tu motema mabe Valentin Mubake anazaki directeur cabinet tata na yo de peu importe ba divergence pour ça na oko komati na niveau que no bomamo na été mais ko finga bato uta na IDPS nana ebite ko finga bato uta na IDPS tangu bino bozo wa ba fingine ko finga bato uta na IDPS oh ba yoka son basala kuna na sanzete na bango ya nini wana ezalaka nini ba betela bato maboko oh mi kwape mususu na Gilles Panzia malongeza te santa malongeza so otali ata na manque d'ile na nzoto oh ya sala kaneza nini ko betela bato maboko alors soki bino bato IDPS mafinge utaki pa na bino soki bafingi Tshilombo maza matama minene est-ce que bafingi balobi kaka ndenga za adjectif qualificatif babika za matama minene est-ce que bafingi soki balobi aza séculaire oui balobi kaka musala banosa na poto parce que soki bino boyebi musala mususu ya banosa na poto bon yebisa biso place asalaki bo pesa biso CV na ye to que no vérifie pe na ba entreprise wana asalaki place ni nga na sala hôpital Cochin so boke no Cochin bo vérifier na sala hôpital Cochin na sala na Peugeot so boke na Peugeot bo vérifier na hôpital Cochin na sali 6 ans brancardier na brevet ya brancardier na Peugeot Citroën na Poissy na sali 18 mois Naza magasiné cariste avec CAP. Nana tous les cas c'est 1, 2, 3, 5 plus. Naza na CV na mboko na sali. Sans compter ma formation msou na sali. Alors ceux qui bino moko bo bandaki ko finga batu. Ceux qui bazongi sel bino mafinga na fo bondima ngo bo accepter yango. Bo accepter yango. Et bien, to soutenir moi na mboka metolo ba na ta kutu moi na préféré que bacha tambo na place à Tshilombo. Tala zoba mususu zo koma hôtel mana Tshilombo ta lekio. Wa bololo kende rotuna Kankonde. Gilbert Kankonde kende rotuna oyebso ke ngana leki Tshilombo. Tshilombo leki ngana le hôtel. À part coopération, ça lui pas comme on a pouvoir. Tu le moins un diplôme, on a un diplôme. On a ça la CV Zali. Abim sa CV naït. Na be kola bagyo atanga na kishasa kuna, baké vérifier atanga kuna te. Ngai na dans la CV. Na sali 6 ans hôpital Cochin. Bon que vérifier. Hôpital Cochin, ta brancardier et coursier. 18 mois na Peugeot. Citroën. CAP, magasin Caris. Dans tous les cas, c'est. Na salle na entreprise belé na kon sepe ka kosala. Alors yo zo bamso on le kiti le moteur hôtel menaete n'importe quoi. Na pas na besoin ko pesa Tshilombo soutien parce que c'est un bandit. Petit Hitler Mouyibi, fa quoi? Fa cocher. To bunaki pete to mona ba bêtise to zo mona to mona kongo comment dire ya famille moko boye kongo comment dire propriété privée ya batu moko boye ba congolais bazo kufa na est day national les alakate soki mbwa kufina na Tanzanie day national soki mbwa kufina na Malweka non normal soki mbwa ya Tchad kufi oh day national mais ba day national on bosse la batu par rapport à quoi ba congolais ba kufa kuna bana makilate ndeko Rolexa na otana yo pamba fana kwiti leki satana yo pamba ngai na kotikalaka jamais ko soutenir un poltron comme Tshilombo na kotikala ko soutenir un marionnette ne Tshilombo te na kotikala ko soutenir
mwana musala Kagame te Kagame azo bage na est na biso batu ba massacre salemi te génocide salemi te ngai papi volcan on répondre Kagame tikotak même s'il faut ça diplomatie ngo tokoya ko bongsa na sima na ne non ya au moins ne beta ki wana na beta ki beta ngape fallait na beta bongo po na défendre le peuple na ngai c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Est-ce que vous avez un idiot comme Chilombo Kagame azo wanga na makamnyo surtout en bloc oyebi peke batu bakufa na est na biso totambola pena yo na nzela zoganga 8 millions de morts 5 millions de morts 7 millions de morts na sa bambula na malili tozo tambola na yo tozo ganga ba mort et puis tata na yo moko ebisi biso ke ba petit Rwanda wana faut ligoter boye la nga ya ou soit tango nazo kita naza kozongse na Rwanda lelo comme frère na yo les là comme frère bah frère baza partout tous les frères okutana Macron mon frère na ebite so bobota magina tatani na mama nini okutana Kagame mais c'est le président mon frère de yo ba frère baza partout bah frère non ba partout franchement vu nani kankonde yo makambo sala moi place memi biso quand on ne moni place au même biso nazo répéter moni place au même biso tongo egotana banzela ora tokendaki na bino wana banzela wana pe tozokende tongo egotana kaka ndenge tokendaka na bino banzela o esali ke bokoma wana to changer te tozape kaka na banzela wana tokokoma tongo egotana so bino bokanisa ki kongwana to yaki kotika bino Kongwane est bien privé ya famille Tshisekedi Kongwane état de droit Balbert Yuma bangwana bosi bokangi Balbert Yuma bokangi déjà na état de droit ba masaka tingi Kabila sala bokangi déjà Kabila nenga dana akei ni Dubai akosonga lisusu te Kabila ye wana zongi Kofinga ebanda na IDPS tango bobanda kofinga Kabila ezalaki normal tango bozofinga tango mutu na bino azaka na zando wana soki Gilles wa konda wana donc aza na manque d'ile na nzoto fromage ezate na nzoto miliki ezozanga o yalo baka wana asala nini abetaka maboko to afingaka de so balobi Chilombo aza so bakofinge mafingete eza nenga zali parce que yo da président so Chilombo azaki mayele yo ye awa na conférence ya bazo parler sur makamia chauffement climatique. Oh non, na memeli bino un investisseur congolais aye aza spécialiste et rechanger bois en charbon. Donc batu bazo boya makamia ko kata banzete pona ko sala makala yo le bigeno na eli bino spécialiste ya ko kata banzete pona ko sala makala. Aza siko mayele to aza zoba. Tant to biga aza zoba. Na pesi bino un exemple. Eza étude qualificatif eza nenga zali. Aza mayele to aza zoba. Balobi chauffement climatique, toka tabanzete te, yo yenamo, na yena investisseur congolais, il est spécialiste, ya kokata banzete, ko transformer ngo na makala. Si ko to beta mabo to biga za maele. Ala zoba. Fala katika mtu mswa loba. Boko mesana nanga bino bataliba, boko mesana to tous les soirs to banda ozana to rozala kaka boye ti boko mesana. Boko mesana. Parce que Kovana c'est comme si tu cautionner Bouzo Chilombo. Mais Boko mesana. Comment il faut mériter frapper en amoutu en bokate? Comment on a vu ce mériter frapper en amoutu en bokate? Comment il faut mériter ban en somme à boigna? O kimbango alobaki bana nga bilaka pe bilembo batali banda bakoya na boanya pe bakocha boanya likolo ya mesa pe bo mo ndenge Kongo kotombama Lumumba zai na bac plus 40 malinga Kongo to mo ndenge Lumumba kufeli Kongo toki batigela Lumumba tansala to nga to mo ndenge Kongo na ngaka s'épanouir mais Chilombo banda ego yiba na go yiba kaka ba détournement na ba détournement kaka ba détournement na ba détournement kaka ba détournement na ba détournement. Ok, premier voyage. N'engue d'abord, n'azong simbo on a cassé l'état. Bano zonga, ozong sel sous combien?
bando ozongisa lisusu combien yo bayebisako soki mutu alingi azala présent na Congo ezali na maternité mwa mutu abotami babiloko obotami na maternité ya mama yemo yo nde mutu ozala na président oyo abotami na maternité kalembelembe azala président te bolole le roi Chilombo. Ah, tous les coups sont permis. Ah ouais, tous les coups sont permis. Tokobenga ntaba na kombo na nyama na kombo na mosenzi na kombo na tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Mamungo il facha za bidon, aza béton te. Fachi bidon. Bidon sable mouvant. Azo sa yelo te pona Congo. Soye batu ba okumise menga pona nga Chilombo aza bidon aza béton te. Aza béton sa lini pona ba Congolais. Banda za wana zo pleurnicher kaka. FCC bazo changa ibakal. Na parlement na na majorité te. Na somba majorité. Un président zo reconnaître na déjà rétrocommission. Devant les médias internationaux. Oui, chez nous, rétrocommission, c'est normal. Babenga kango COP. Mais c'est normal parce qu'il y a moins de coopérants. Il faut valoriser COP. Il faut valoriser COP pour les moins de coopérants. Yo kanisi ko kangisa ba combattant na lo bagena kombe sili. Kombe aussi la tête. Kombe aussi la te bokechu arobima bokechu arobima bolinga te arobima ozonga Congo te so bokanisa ozonga Congo bomikosi arobima pe ba omwa ndenge to célébrer ko bima ndeko na biso wana na minute sengeli biso nyonso toza la soudé en tant que seul homme. Il faut toza la soudé bokechu arobima. So bokanisi bazong sabokechu na kabe akamonga bomikosi. Kabe akamonga kaka bino bakolo na wana toko relege bino kuna tango toko benga na bino. Kombe aussi la te, kombe zali. Babiso kuto bota magite balumuma bakimbango babuna batikali biso nzela. Bongo ba senzo ba kombe sili boke na Kinshasa bino ne boke na Kinshasa kolona matembele boke na Kinshasa bokecho robima boza la calme bo bakisa mai na ba vena bino wayambo akobima azana soutien peuple diaspora nyo soutien na simanae et tozo senga na autorité française ba libérer bokecho sans condition au nom de tous les peuples congolais. Donc, akobima, bo mata, bo kita, bo kechua yambo, akobima. Arozonga na Congo te. Arozonga na Congo te. Ouais, mamungo ina benga oso na silisi. Nazo benga o. Oh. Ngato fingi tatana ngai yosala ngelo yase kaminga na nzoto eza lokwa de yozo ba lebembe nengo za lebembe nengo so kufi na hôpital ba otona mort mo bolole ebembe banga mort ebembe banga mort de toza ba chami tuba kata ngakuna linga ba finga finga nyoso yo mone go finga. Et aujourd'hui, sanga si matin au changer matin dans un papi volcan. Batu so ba ebinga papi volcan pour na bundela mboka na pour na amour ya mboka na. Mais Chilombo so ba ebé c'est parce que alata kombo ya mutumo bo sala gi politique nga tata nga sala politique te. Mais batu ba ebinga ekoleka peut-être ya musu Chilombo. Première rencontre ngana Chilombo na restaurant Fouquet na 2002 a dit l'ondolo témoin na ebisara la vérité. IDP César Royaume, IDP César, il y a tata moi cité, il y a maman Kouloutou, IDP César est fondé par les 12 parlementaires.
IDPS est formé par les 12 parlementaires. Chilombo nde mutaza Mario. Moi je suis na bachele na ndaku Denis Nyakero. Si basi bakabwana kana e ba Rwanda mbayo zonse na ndaku. Azalaki Mario ku n'est pas Denis Nyakero en Belgique. Est-ce qu'il y a bana osala? Moi j'ai jamais été Mario. Okoloba na ko répondre yo. Nga na adresse na Paris sur yo bate, j'ai une adresse, j'ai chez moi. Chilombo mutazaki Mario. Abimisa quittance de loyer, nga na obimsolo quittance de loyer nanga. Awa nako tika ya finga akolemba nako yo yazo lobawa na yango na bano saka chef na ye. Nga na tika la jamais kozala Mario. Chilombo nde mutaza Mario. Azalaki Mario pa Denis Nyakero na Belgique. Et puis basi bakabwana akota isu ki Mario pa ndeko Alain Pela, Gisèle Pela. Ba Rwanda nde mutu bakenda kozwa Denis Nyakero ba yo zong sele Chilombo. Chilombo abota na Roseline. So iboye barate kasi yo mtozo tumola. Ozo tumola. Siko Chilombo abota na Roseline. Yo kasi lo ni amalonga ko sala Congo. Mutaza bololeta epo abota na Roseline. Pourquoi Nyakero ba okana na Roseline? Te po ebikata mbandane ba bota na e. Okotombe la adresse à mabe. Otombe la adresse à mabe. O rejoa ba réponse na yo. Nga na bota na ndeko na ngata. Mais Chilombo bota na Roseline. Pourquoi bolo ba kangote? Na ko bloquer te na ko tika e. Yeso yana bloqué. Eta lokola oso ite. Ye fois zalaka wana yokaka. Ko bloqué za okimse. Fois yokaka pour que ne ko rapporter sa ba chef na e. So yi ba congolais ba ye ba kite Chilombo abota na Roseline. Yango Nyakero ba okana na Roseline te. Azalaki Mario pa Gisèle Mpela. Azalaki Mario pa e pa asale pa imorote. Manda ko banova na Belgique banova na ndeni. Makamu ya Congo tokoloba. Tokotika te. Congo eza tata mutu moko te eza koko mutu moko te. So bokansage lokwa tovandi tozoloba te tokoloba. Tokoloba. Congo eza biso nyonso tu. Toza na droit ya kojuire na nkita ya Congo na biso nyonso tu ba congolais. Toza na droit kojuire na nkita wana ya Congo. Biso ba congolais toza na droit kojuire nango. Tout ça, on doit jouer dans tout ça, on doit jouer dans Congo. Le roi aussi, Congo est bien privé, de propriété privée, la famille, il y a bâtiment, il y a aussi monter. Mais, na monique, on a besoin de pour ça, ni to comme na moi souka. Tous les soirs, to banaroku tana na ba direct boito sur la makamia Congo. Congo est la propriété privée, la famille, moro boité. Pour to vendre na total la makamo de leka, bande konabiso bazo kufa na est kuna, to golobe la kayango. Il y a des scènes qui sont décritées, journée nationale, il y a des deuils nationaux pour la présent babicolo mususu, mais ba congolais ba kufa deuil national les alaraté. Merci na bande gonyo surtout ba kota ki surtout na pesi merci na Ati Mochwa, Ati Mwanda. Ba salam ebele place aux ali, JDT mamumulu ba mote belé bande gonyo surtout Oyo tozalaki na bango na poko lelo, merci bambo tebele Claude Massamba bambo tebele place aux ali, Guy Sala bambo tebele donc bambo tebele na bande gonyo tozalaki na bango na poko lelo, toko banda kokuta na poko nyonso tu to solo la makamia Congo, mais awa eza sans tabou, o tcheli baya to longoli to tcheli bende. Ingeta soirée la mouna bande gonyo surtout.